Salut à tous, et Zangaï Glody Voba. Quand on est dans Bino, l'autre fois, maman a surprise, donc oh a surprise mon côté mais ma surprise est belle, to bombeli bino. Mais avant de découvrir en haut, la recette bino liboso, bon s'abonner la chaîne Alpha Kitchen, bon s'abonner belle, bon liker, bon commenter, bon partager, bon inviter pe baninga mususu, ba rejoindre biso. Ah on est makambo bien ezali. Chaîne biso Alpha Kitchen, na makambo cuisine, en tout cas c'est number 1. Alors pour la surprise na biso wana lelo toyambi Kisinzora ye mutu azana surprise donc azana seka bombeli biso soki akolamba nini toko découvrir na bino toyebite pour le moment tokende to découvrir soki Kisinzora bombeli biso nini. Voilà balani na biso ya Alpha Kitchen kaka nde na yebisa bino ke lelo tozana surprise to bongisa bino mama na surprise. Alors bon découvrir surprise na biso lelo tozana star na biso Kisinzora ye mutu azana secret ko expliquer oh na ngai na bino to yebite soka bombeli biso nini recette lelo. Alors to découvrir secret na ye. Bonjour Kisinzora. Ouais, bonjour Glody, bonjour Alpha Kitchen, bonjour la tout balingara bien sûr à dire américain la star. Moi c'est Mobali mais la cuisine la zone moi c'est na boye na libanda Mobali mais la cuisine moi c'est Oto yoki na yoka masolo personnellement que Nzora na cuisine ko palangana te parce que na l'équipe c'est bien on lamba oh moni solo moni na sokola on da kitoko oh moni matungulu na nga yango oignon oh moni ail l'huile na nga yango yo moi jimbo na nga yango tomate ya mbuma yango wana na pilipili na longo na pilipili pour le monde on sala et le monde on sala awa bato na comprendre ngo sikala mingi te siko na lamba lelo na lamba recette nini makabu ya bitoyo makabu la mso utaka katanga makabu ya bitoyo yango makabu ya bitoyo na ebisio na olamba yango na ebisio Glody na zolamba mama pomoni santi déjà dans les leza ko yinda mabio makabu oyo na mboto ya moto mibale boy na lobi na yo na fufu na solo tika na tiseke ya kolia na presa ko sepela makabo bomoni lobi dimanche na cheka na mai na micho mungu sile kitoko makabo ekoleka mungu te o ko faire ça maman mi personnel maman makabo sila mungu pour maman mebe c'est quoi l'exception bana na yo lelo bokomona bino moko tomate ya mbuma o bomoni ongali ngolamba tomate ya mbuma na poso te bomona no tsango ma ya moto na longola poso. Merci beaucoup. Ma ya moto bomoni tango mwasa zolamba lingaka mingi ba recette na yo ezalaka na ba matungulu ba ai ya kotuta kokata mibimbe ezaka ebisa biloko kitoko te kokata mibimbe ebisa biloko kitoko te neti na poto bozana ba machine ekotaka bien na biloko so kati matungulu ka botie na biloko ekotaka ezaka pena kitoko te otuti pena ngo pena kitoko neti biso na Kinshasa mingi bakure ezaka te machine eza te ya konika yango otuti pena ayi pena matungulu pena wana pena ntango okotya na sauce ekotaka kitoko elamamaka kitoko goût ezaka nde mosusu par rapport soko ozwi kaka matungulu ka boya pamba osali sauce ebisa pa biloko kitoko te nela kani na makabu nde esa makabu ya bitoyo oso na lambi oka bongo lambi okaka na mbisi bongo apanzana yango fo okalinge mwa moke omoni boko opalinga bien te nga soko ngai okamusiko ebanda na tsango na mama moto moni poso balambala nango te mwa mwasa solo akolamba na poso te même mundele tanga tsango na kati ya boîte poso ezalaka te poso kolongwa boye moni nazozika mwasi fo zika moto moni tomate
Mon tomate. Tomate. Poisson. Moni. Tomoni poisson oyo. Balamba na moté. Iye kolala na loboko ya nzoka lelo. Kozapeza pété. Kotala eloko te, kotala cinéma te, tala. Vie ya mwasi yango oyo. Mwasi kolamba mobali kodia. Eboma mabala kolamba oyo. Ebongisa pe mabala. Ka kolamba oyo, kolamba oyo. Ebongisa mabala. Mwa mwasi na ebolamba na fana ngana BBC. Ebongisa mabala, ebongisa ka kolamba oyo. Mabala pene kufa bakezo so pene pa na bino oyebi kolamba te. Mena Alpha Kitchen masole vande. Taka tati Christine azawa. Saka mama mbetu te. Okasi mbetu nde ngana caressante. Eza mbetu ata mukie eza nde oyo kolamba. Kolamba. Eza mama kolamba nde Alpha Kitchen yango ne makamba. Mama Alpha umela. Be miso boye ezala te. Sisi. Mboto na bitoyo. Equateur na katanga esangani lelo. Equateur Mboto. Equateur na katanga. Merci. Kolamba mbisi kaka il faut kolamba kolamba mbisi kaka mwasi foye ba kolamba 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 merci beaucoup sikoyo papa nanga ndeka nalobaki makambo Masifaye bakolamba Alpha Kitchen. Masifaye bakolamba kolamba. Kolamba. Ngana kuchi na libuma baluba. Ngaki sinjora. Mama bochi papa nanga muluba kana nga 100%. Koko biba ebe kolamba. Alpha Kitchen. Manu musala ndeko na. Sala mbisi kitoko, mbisi foko sala ngo kitoko. Liboso bazwaki mbisi apamba lelo bazwa mbisi na bitoyo. Maintenant sa sauce. Maintenant sa sauce. Maintenant sa sauce. Maintenant kalinga tomate na matungulu nanga ai nanga na tsheda na kibi na kati. Est-ce qu'on a kalinga on a sa sauce belle ndabu na bwaka mbisi. Tano bwaka mbisi na kati etoki mukie na bwaki makayabu. Makalemba ekei. Makabu neza nande bakani ngo déjà bon. Et si déjà beli. Belistan. Tole quoi. Kolamba 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 mabala kolamba ebumisa pe mabala kolamba 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 mwasi foye ba kolamba kolamba mwasi foye ba kolamba kolamba Naibi kolamba. Sifaye ba kolamba kolamba. Kolamba bongisa mabala kolamba. Naibi kolamba. Sape mabala kayeba bitoyo lelo basangisa na mboto. Mama Sifaye ba kolamba kolamba. Shalika di mana ebe olamba te. Nayebi kolamba kolamba. Sifaye ba kolamba kolamba. Sifaye ba kolamba kolamba. Kolambe nalambi boye nasali sauce kaka na ai na tomate na matungulu bomoi na te tomate mbuma kaka tomate linzanza te mungu ezate so je mungu biloko baby bito déjà asa déjà na mungwa
nozaka mbise toka moke po ya sabeli na ye munga bameka yango boye te namona mwasi ngo na restaurant na ville azomeka mungu aboye après azongisi non pas comme ça mungu aboye Vraiment. sikoyo ndeka nayebisaki bino makabo esi ebelaki totieka likolo wana tozwi sikoyo solo na biso aya solo aya solo aya solo kitoko aya solo ya solo ya solo ya solo nazipika ebela nalamba fufu babi mosi bo olamba fufu ko fo bolamba fufu ti napesi pasteur Mike Kalamba mbote napesi évêque Mukuna mbote napesi abbé Ige Ndongisila mbote napesi binyo surtout mbote merci beaucoup. Biloko ebeli biloko bomoni biloko ebeli mama mwasi kolamba mobali kede biloko ebeli merci beaucoup. Mwasifaye bakolamba ekolamba mwasifaye bakolamba ekolamba kolamba bongisa mabala kolamba evandisa pe mabala ekolamba kisi nzora en tout cas na betela na maboko te bravo siko to comme une étape nini yango biloko ebeli ngana ngobate yango bota en tout cas balanzi na biso na yebisa bino feeling moko ezawa bomeka est-ce que boza ndako bolandaka procédure ndenge vie na biso ye moko alobi bolandi procédure kaka ndenge ye moko asali te bopesa biso raison bomeka kaka biloko soki ebeli biloko ebeli biloko yango wana soki olambi supu ebele biloko ebebi biloko omoni biloko yango ebeli vie nzoko azokabola tolia biso tu elongo loboko ya vie nzoko biloko bati balamba yango supu ebele te nyeka bomoni wana mafuta wana nde sauce wana nde ezolembisa vraiment libumu vraiment tokose vraiment en tout cas merci na bato tout bozolanda biso na Alpha Kitchen nde makambo merci maman Alpha je t'aime beaucoup maman ya boye ezalaka epana quoi I love you na bato tout balenjoras tout bato bolingaka vie nzora lisière américain je vous aime tous Maria Rosario evandisa pe mabala ekolamba kolamba ekolamba kolamba ekolamba mwasifaye bakolamba ekolamba Merci. Allez, Alpha Kitchen mère, merci. Tous s'abonner minga. Tous s'abonner pena Alpha Kitchen officiel. So ni moye kola kolamba. Mobali pena munore kangama akolo bate. Yande la kimite sala. Allez, bisous tout le monde. Bisous.
bandeko bino mo bomonde ba artiste ba uti kolia ba uti ko déguster loboko vient na biso kisi nzora en tout cas nazana artiste moko aye muto oyebisa biso lelo ye muto uti ko meka biloko na biso star na biso nzora alambi ayebisa biso soki bundeni artiste yebisa ba abonné na biso quand même biloko ediminde ni ouais Damas Bina edimi très bien na biso ke bana na bota mona na tsika dia biloko bote bon na ebité soki na olia su biloko boipo kolamba oyo eza na base belité en tout cas ba copiera ka ya malamu na Alpha Kitchen en tout cas na biso ba faut ba s'abonner trop ba kota ba mona mamba bien boye pour kolamba boye. En tout cas, il faut que les filles ba maman ou ba bolamba te, bana basi ba bolamba te, batala. Ndenge ni basalaka, ndenge ni yanjora salaka boye, ndenge ni salaka. En tout cas, na Alpha Kitchen, ça pena na biso to s'abonner car biso nyonso ezala bien. Pour na PC chaîne oyo ba moto ya ebele ba mikolo ebele ezala po ezosunga. Eh maman, ils sunga surtout ba jeune fille, ba jeune maman, basi mabalo bazo kota ba bolamba te. En tout cas kota na Alpha Kitchen au monde vraiment que non, pour lamba vraiment et ko sunga yo et que ça le bien. Moi Lionel Messi, en tout cas na pesi bino tout bambo théâtre au bolinga ngai. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci na bayenyo so balandi ngai ndeko na bino Glody Voba to komi na suka bomoni ndenge vie na biso kisinzora alambi te aumela bino pe bo umela bo continuer ko s'abonner massivement hein bo continuer ko liker bo continuer ko commenter quand bo commenter bo partager bo inviter baninga ba région de biso groupe kitoko bo eska tozo yekola ko lamba Alpha Kitchen number 1 na pesi yembo te bisika za na Londres la patron na Alpha Kitchen te umela mama moi c'est à pemba ko tsangu na ndakute Bambote pas mon papa chéri. Papa Menga, ici que vous êtes à Londres, on va dire papa de papa, grand votre père. Bambote pas Nadège, yé on a des bases nanga. Nadège na technique, yé on a simbi technique. Bambote pas Eliane. Alors famille Mobimba, bah gros bisous na bino. À la prochaine, hein? La prochaine, bah surprise il y a belé, to yamba bino bah star belé. Dans le bail moi de la femme, te. Donc, ma surprise. Bye.